Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino 11 défis à relever pour stabiliser ma province pe comme ma développement na kati ya ba province ya mboka na biso nde résultat ya 8e session ya conférence de gouverneur au Ezosalema Wuta mercredi 22 décembre na ville province ya Kinshasa pe yango ezalaki présidé na yemoko président de la République démocratique du Congo président ya RDC azelami na Mbujimai mokolo lelo kuna Kasai oriental wapi population ezali déjà kozere pe accueil moko ya makasi ezali vraiment préparé pour la koyamba chef de l'état congolais pour la première fois Wuta azala élu na magistrature suprême à Kokombela na mabele ya Kasai oriental précisément na Mbujimai ba détail tout de suite en édition ya lelo on a zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Et c'est encore bien commencé Belel Bosso à poste télévision à Miloko na Kolanda KNB News première chaîne d'actualité en continu Kasinangala on a zene sengo mingi ya ko présenter les bino to ebisi bino que 8e session et conférence de gouverneurs des provinces et Fongomaki na ville province à Kinshasa mercredi 22 décembre ezalaki président na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wapi ayaki kosoana ba gouverneur de province pour na koluka ba solution ya ko stabiliser ba province ya mboka na biso et les canaux qui n'ont image pe commentaire. Non, il y a 8e session, il y a conférence de gouverneur au Esayemaki Wuta mercredi Pezo Koba Mokonalelo jeudi 23 décembre 2021 à Kinshasa. Ba gouverneur batanga ki memo moko wapi balakisaki ba cause ya ba problème ezali ko salema tope cause ya ba instabilité na kati ya ba province bango batalisaki que cause ya instabilité politique ya ba province ya mboka na biso ezali conséquence ya 11 facteurs essentiels koyeba que lutte contre positionnement des acteurs politiques nationaux visant à contrôler ba province lutte d'influence pour na positionner na niveau national résistance ya ba artère mosusu politique réfractaire au changement politique imprimé na haute autorité ezali bongo président de la République Wuta avènement na ye na magistrature suprême manque ya ba ressources financières o ezali ko sala que mise en œuvre ya ba action o ezali prédéfini et salema na ba province paiement sélectif pe sporadique ya ba rétrocession ezali dit aux institutions provinciales ko permettre ya ba monument ya ba exécutifs provinciaux sur ce point précis sengeli koloba na haute autorité ko ba élu du peuple député national député provincial sénateur kasi sengeli ko ba que seul ba gouverneur ya ba province ba tikala impayé Wuta le 31 ya mois passé pe ba membre ya gouvernement provinciaux pe ba cabinet na bango ezali impayé et sengeli ko ba que nyonso wana ezali suite ya ba non opéralisation ya ba caisse nationale de péréquation pe seul moyen ya ko réguler ba illégalité constatée na redistribution ya ba revenu national pouvoir ya ko contrôler to pe ko exercer na ba assemblée sur le gouverneur ba ministres provinciaux et comment tourner na chantage mais oh basalaka nyonso pour na censurer gouvernement provincial pe lisusu défiance contre ba ministre ngeli koyeba que selon memo yango ba gouverneur batalisaki que ba députés provinciaux ba bundisa na bango sens ya fonction na bango ya contrôle ezali ko viser intérêt direct généralement financier topé intérêt mingi ezala ya peuple na kati ya ba province ba député ba koma bango ko pousser à l'égarement ba querelle o ezalaka mingi sena ba intérêt ya ba équipe ba susu o ezali ko sala ko ba province etambola malamu te absence ya statut de fonction publique provinciale bien que ba personnel bazali na ba division provinciale ba ministère centraux soit placés sous l'autorité ya ba gouverneur de province Wuta loi ya juillet 2008 ba gouverneur puis ba ministres provinciaux bazali ko disposer toujours ba administration o ezali ko déconcentrer plus que réel o ezali ko sala ko transfert ba compétences puis ba moyens et elle a réalisé à Tamukiete refus à ba transfert de compétences
pe lisusu bongo na bongo yango ezali kosala que ba province etambola malamu te. Pour un gouverneur de province, situation où ils allaient engendrer fiction permanente entre les institutions provinciales et les gouverneurs et les provinces. Il y a ils allaient nuisible, les commissaires, les gouverneurs locaux, les commissaires, alors que les problèmes, ils allaient casse dans la province, ils allaient même pas na pouvoir et gouverneur. Face à la situation en Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République du Congo, au Salaki, puis le président qui réunit en na discours d'ouverture et conférence, a invité qui ba gouverneur ba émettre avis à formuler sur ba recommandation pour la cohabitation entre les assemblées et les exécutifs provinciaux en vue de matérialiser le programme naye. Naboe a sengaki que na 8e session ba gouverneur ba réfléchir et a copé sa ba piste de solution sur matière il y a relation entre l'assemblée exécutive provinciaux et que ça que base na harmonie en vue à garantir mise en œuvre optimale et programme de développement local il y a 145 territoires ya mboka na biso programme yango ezali ko résider na volonté politique ya convaincre pauvreté illégalité territoriale pour na ko reléguer na inefficacité politique pe croissance pauvre engagé wuta ba décennie na mboka na biso République démocratique du Congo na boye na plan national stratégie de développement 2019-2023 au programme d'action du gouvernement 2021-2023 na programme paix présidentiel accéléré lutte contre la pauvreté et les inégalités yango ezali ko subsister te na programme gouvernemental mais elle ko constituer accélérateur makasi ndenge président Félix asengaki na ba gouverneur 8e session conférence de gouverneurs efungwamaki mokolo ya mercredi et koko balelo jeudi 23 décembre na Kinshasa à l'issue à ba travaux yango ba recommandation ezelami en vue à assurer bonne cohabitation entre les gouvernements provinciaux et l'assemblée provinciale ya mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Très bien, les bandits que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azela mina Mbujimayi na Kasai oriental wapi bisika akopase Noël na ba population ya kuna pe akoyoka bango akoswana bango ezali première fois uta azala élu lokola président de la République akoma na mabele bisika wapi akoswana bakasayen pe bakasayen obazo zela maboka ofungoma image pe commentaire. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali annoncé pe azozela mamoko na lelo vendredi 24 décembre. Annonce yango et salemaki na député national Alphonse Ngoïka Sanjo au cours ya réunion préparative ya mardi 21 décembre. Kasi appel monsieur salemaki na gouverneur intérimaire ya Kasai oriental o ya bengisaki bana nyonso ya Kasai ba préparer akei moko charlere na chef de l'État o ya koya ko passer ba festivité ya fin d'année oyo na bango. Na boye atalisaki que chef de l'État azali moko kati na bango akoya pour la première fois ou élection na Kasai oriental et sengeli foule monene ya province wana ezala déjà préparé pour na koyambaye population ezali déjà kobongama kasi mokolelo na tongo to remarquer que aéroport international ya Njili etondaki na bato bazali koluka babiye pour na kokende kolanda chef de l'État na Kasai bisika wapi okende ko passer tango na ye na bana ya Mbujimayi. Et comme ici batou parce que mon konalelo ba billet local ezalaki kutute aéroport international Njili tondaki batou nyonso ba komi na posa ya kokende Kasai alors que wuta chef de l'État a même la magistrature suprême ezali mbala deboso na ye akoma na Kasai oriental kasi to bosa na lisusu te ko sur place na Mbujimayi ba travaux embelés ezali kosalema avec précipitation pour arriver à chef de l'État. Plusieurs équipes basées déjà na terrain wapi bisika ba koyamba président de la République Félix Tshisekedi na Kasai oriental précisément na Mbujimayi. Na kati ya population mobilisation ezali makasi ba structure ya société civile ba parti politique pe population yango moko bazali ko se mobiliser pona koyamba moko kati na bango oya kokoma na mabele pour la première fois uta azala élu lokola président de la République. Kasi bazali ko vanda pe kinyata bazali ko se préparer ba cahier de charges na bango pona
na kolakisa chef de l'État ba problème o bazali nango kuna na Kasai. Donc tant oyo chef de l'État akokita mobimba pour la kokutana na ba Kasayen pe ba Kasayen pour na kosoana bango en face à face. Kinshasa et l'équipe partout. Ministre ya communication pe média Patrick Muyaya-Katembwe akutanaki pe échangeaki na ba responsable ya ba télévision numérique terrestre TNT na mokuse wa Pibisika asoli na bango ezalaki prise de contact ya liboso pona koluka ko assainir milieu médiatique oyo atalisi que constant ezali vraiment amer parce que mosala ezali kosalema kitoko te. Image et commentaire. Ministre de la communication et média Patrick Muyaya-Katembwe a échangé avec les responsables de la télévision numérique terrestre TNT na Mokuse mercredi 22 décembre 2021 réunion yango ezalaki non seulement ko permettre ministre à établir premier contact na ba responsable mais lisusu ko partager vision na ye na bango. Ministre Muyaya a talisaki que réunion yango ezalaki ko justifier na constant amer o ezali ko s'observer uta migration et télévision analogique en télévision numérique terrestre. Atalisaki que désordre moko ya makasi ezali ko régner na secteur wana. Il faut à tout prix quoi assainir terrain. Commission moko ezalaki mise en place comme na objectif moko ya ko pencher sur toutes les questions administratives. Père lisusu eko permettre ba responsable ya TNT ba sakite na ba responsabilité na bango. Commission yango ezali na devoir ya ko étudier ba contenu proposé na ba chaîne parfois o ezala kamala mingi te. Atalisi que tant tozali kota la ba chaîne à télévision tozali ko bona ba plainte ya mingi parce que travail topé contenu ezali malamu mingi te na boya échange ki na ba responsable wana pona ba sala ba effort ya changement. Assainissement ezali question ya ko rétablir ordre sur médias congolais pe lisusu ko supposer que chaque média essaye la respecter ba normes établies à savoir adresse physique, avoir un studio ba matériel ou essengeli cahier de charges ou essengeli directeur de programme pose à la branche na site ya d'émission Binza. Après exposé, séance il y a question-réponse et qui n'a pas participant, ministre accompagné la secrétaire générale de communication, DGAI, RTNC, P directeur des cabinets et P conseiller en charge des questions sur le TNT. Après ça qui va éclairage sur la question, il y a des participants à la réunion en gros. La plupart il y a des plaintes qui kozo ni saba média o e futa déjà mbongo yango kasi ezali kino lelo connecté te na sujet yango atalisaki que ezali eloko moko ko futa $15,000 kasi ko rendre éligible topé connecté ezali eloko mususu de la ya paiement et sengeli télévision nyonso et remplir par conditions et visibilité notamment ko respecter ba normes RQS telles que DG à communication a souligné qui après paiement il faut que déjà qu'à notifier secrétariat avant que son service a préparé que nyonso et salima pour que télévision et banako émettre réunion yango de prise de contact et cause la suivi ba réunion mususu parce que depuis l'année 2022 ministre Kalobi que azali décidé ya ko assainir secteur ya communication na mboka na biso pour nyonso ko koleka na TVT télévision ezali miroir ya démocratie peu vecteur ya bonne valeur ce qui ezali ko tia n'importe quoi yango ezali ko boma société affaire yango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Toko ba édition lelo na entérinement ya ba membre et opposition ya CENI 3 noms etikala ki lelo Assemblée nationale et entériné par rapport à liste au ba pise ki bango mikoleleki boye ba que ba entériné 3 personnes deuxième vice-président ezali bongo Didi Manara Kester Ajemu Tombope lisusu membre ya plénière Ilungo Tokele tozonga la bino mikolezali ko yana plus de détails pour na ko ebisa bino ndenge nini makambo elekana ki kuna na Assemblée nationale. Beltesco mosungia ba congolais eteli bino na marché macaroni pe spaghetti roni o ezali côté kama partout kasi vérifiez bien otala logo ya Beltesco pe yango ezali na qualité supérieure image documentaire. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa
ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit msusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Kasnengala Arto Tchelimino. Ba émission ils a déjà en ligne na chaîne YouTube na biso. Visitez, s'abonner, Kaskobo Sanate, co-partager pour yango ezali chaîne YouTube ya makasi wa bisika okozala toujours informé à temps réel. Lelo oyo fête ezali que ndeko Chilombo a Tekimboka. Donc bon il y a de cela moi a proclamé qu'il état de siège avec pompe. Bien sûr pour nous ça qui met en boka. Évidemment, il y a un monde de balobaki bazo proclamer état de siège pour nos zongi ça qui met en boka. Tout le monde va suspendre l'institution démocratique, assemblée provinciale, gouvernement, institution militaire. Bakende ko tcha état de siège avec beaucoup de des ambitions selon lesquelles bako si sa guerre. Malheureusement déjà ne bandit tolbaï que procédure oyo ndeko Félix Tshisekedi akena yango et quand même a pété bien au contraire au crispé situation et to condamné qui d'abord suspension et processus démocratique parce que pour nabi c'est inacceptable il y a qu'on remplacer il y a qu'on militariser l'administration donc tout le monde était militaire ou batinda na administration ba kenda ginde kuna pour bandana no par ko zoba taxe na bango ba vandi cette administration en lieu de faire la guerre. Et jusqu'à ces jours, tout le monde a état de siège constitutionnellement, ils allaient 30 jours, n'a pas prorogation, mais tous les lots, je ne sais moi, quantième prorogation, situation est changée. Dès le début, tu as vu que vous échec, Bondima quitté le lot oyo, échec, ils allaient la présence à tout le monde. Parce que pour preuve, à ces jours, est-ce qu'il y a la République démocratique du Congo, ils allaient somaliser. Il y a l'armée kenyane sur le sol, il y a un commando américain, sali recours na ba troupe ougandaise lelo oyo ezali police rwandaise o ba autorisé ba ya kokota et dans tout cela la population n'est informée de rien représentation nationale lelo ezali transformée pratiquement na chambre d'enregistrement et pour na yango tolobi était gouvernance oyo ya UDPS et côté que la bishomoka je pense que article 64 ezali ko s'imposer pour na ko benga na bango na pouvoir parce que tokoki kondiwa makamba boete yango moni le population oyo ya Goma ba tomboki ba telemi yango to remercier bango vraiment bana Goma na bokasité o bolakisi
moka oyo côté kamate. Donc bondi mata mokete police rwandaise et il y a pour sécuriser Bino. C'est inacceptable. Ont-ils raison de manifester alors qu'ils n'ont pas de preuves? Il y a présence policière rwandaise dans le sol congolaise. Non, comment ils n'ont pas de preuves? C'est pas aujourd'hui. Je te voyais. Le maire de la ville a passé information que la police est dans le sol congolais. Non, depuis le week-end, tout le monde va policier rwandais. Na boulevard, na Goma, bazo circuler. Vous avez des images? Mais oui, j'ai bel et bien des images, même juste là après, je peux te le brandir. Donc, aujourd'hui, ils ont atteinte grave la souveraineté en Moka, et la indépendance. Ils ont dit, oh, bengi haute trahison. Donc, oui, que ça le maté. Lelo oyo, lobaki na biso awa Kabila azali rwandais. Maintenant, tout le monde a makamba boete. Lelo o bango UDPS ba koti na pouvoir na ba leçon o ba pesa na opposition baza kokokate ba trahir mboka koleka, n'est-ce pas? Pendant état de siège ba koti sa Kagame ba signer na bango ba corps, n'est-ce pas, pour na kotinda minéraux na biso ebima libanda ba signer ba corps na ba Uganda nyonso wana na violation de souveraineté tolobi était monsieur Ndeko Félix Tshisekedi azali incompétent azoko ko konzambo kata za na vision té du chef de l'État. Mais bien évidemment, je parle de lui. Je parle de lui. Lorsque je dis monsieur Félix Tshisekedi, c'est son nom. En France, on dit Emmanuel Macron, on dit Nicolas Sarkozy, on dit François Hollande. Et pourquoi voulez-vous toujours que je dise le chef de l'État? Et bel et bien, je parle du chef de l'État. Donc, aujourd'hui, c'est une opération qui a été menée en violation flagrante de la Constitution de la Troisième République et en violation du pacte démocratique du peuple congolais. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Donc c'est pourquoi, depuis que nous sommes dans la rue, dans le cadre des forces politiques et sociales, nous, les démocrates nationalistes, nous avions dit qu'aujourd'hui, le problème, c'est M. Félix Tshisekedi. C'est ainsi que nous avons notamment... Oh, c'est plus Kabila. Hier, c'était Kabila, aujourd'hui, maintenant, c'est Félix. Je pense que nous allons parler le point relatif à discours naïe. Kabila a cédé le flambeau depuis le 24 janvier 2019. Kabila n'est plus aux commandes. Hier, M. Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, en 2020, en décembre, il est passé au Parlement nous dire « Non, voilà, je suis bloqué parce qu'il y a des hommes de mauvaise foi, j'ai besoin d'une majorité pour gouverner, je vais créer mon union sacrée et ceci, c'est là. » L'Obia Wawuchi Kozonga sous le Parlement avec les mêmes raisons. Pendant qu'il a son gouvernement là, l'Union sacrée de l'Obi et Tezali avaient des chèques payés à incompétence. Est-ce que c'est normal que pasteur a la bagarre de corps des éléments proposés nous connaissons question de tout l'équipe de texte sur terrain bon quand une population balobaki a un micro ya Peggy Iunga. Na tango ya kala basali ya Nzambe babandaka kotambola na badisiple pona kopanza sango ya Nkolo Yesu sango malamu bisika nyonso na mokili kobanda ye moko Yesu Kristo Masiya azalaka na badisiple na ye Jean-Baptiste ye pa azalaka na badisiple atako apôtre Paul azalaka accompagné na Timothée pe na Barnabas pona etinda na ye na ba voyage pe kopanganisa sango malamu. Kasi lelo autre temps, autre mers, okokuta pasteur, prophète, docteur, tout mosali ya Nzambe, surtout na RDC, ce qui a commis élevé, atambolaka kaka na ba garde corps, yango mutune etunami, est-ce que ezali malamu mosali na Nzambe, atambolaka na ba garde corps, surtout ki azoya na église, o esika ye kote ya liloba na Nzambe. La liboso soki ke ba garde de corps po ba nyongo balaka nango ya binene so biya ke na ministre na ntela ba komenancer au moni to kozana ba nyongo mukije na vraiment ni ba passer na ntela très mingi ba zo ba engagement ba nyongo so ba moni surtout ba bien ba va jile ba mutoka de poto passer ke poto na ba ngulu ba nini moni ba nyongo musu balaka binene ba moni ba futa parce que po dire ça tamoli moko ba ko kare na ntela ba nyongo ba ba zo ba ya binene ntai ba nga ye moko so mona bon ona osotamla na ba garde de corps na ntela yalo ko mutazali banda Yesu podi tangu ke uzotana na badisiple na yo obi ke taso bino to na pitano lo bon na ba disciple ba ko ide na mabodeli mais ozali banda ya Yesu parce que na fasi ni ozo respecter siko de Nzambe te ko na bagade ko gade ko na mupakana gade ko na ayaka musala ayaka ni ko sambela ayaka musala kwa bila ke siko samba futa tuwa na ngai
Donc na comprendre, je ne sais pas, on a dit que na vie de Bangwana. Mais dans ngambo il y a spiritualité du Zoloba, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui les craint. Mais le pasteur il y a lelo bazotambola na spiritualité kolandisa ma Biblia te, mais bazotambola kolandisa la chair parce que mutu azobanga déjà nzambe afu jamais kotambola na mutu pembeni na ya batela. Or mutu o abongi atambola ye moko eza mutu azobanga nzambe. Et pour cela batu mingi oyo lelo bazotambola na kati ya na ba sécurité soit na ba agent ya police baza bandeko oyo mingi kati na bango bazobanga nzambe te baza barancine. Et pour cela bazotambola na ba policier mais ba oyo babangaka nzambe aza simple akozala tembwani na azobanga nzambe na ye moyen abanga likama to problème eza te parce que aza na ba ange baza pembeni na ye baza service na ye mpona protection wana pela nde ezangaka te ezalaka teke na kade ke o sécurité mpo mtu bakoki koatake non ngai nde nazali ya boye naza un simple citoyen boye baotela ngai ni protocole ni garde de corps pembeni mais ntango motu ye aza na titre moko boye aza mokonzi donc il faut ke batela ye mwa sécurité moko ya décoration mpona kolakisa ke ata na mosika omona ke wana mokonzi moko boye to aza mwa quelqu'un moko boye basali na nzambe beaucoup plus esengeli bamipesaka plus na nzambe parce que so natangi na kati ya bible elobi na biso l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Soki pasteur déjà aza na crainte ya nzambe abangaka nzambe eza inutile ya ozala na bagarde parce que garde ya liboso eza nanu ange aza autour ya pasteur aza kolongola ye na badanger nyonso ekoki kokóma na molimo mpe na nzoto parce que ange azali. Donc pour la bagarde wana pour ngai eza malamu te nga na bosenga bazala na crainte premièrement bakota na kati ya crainte ya nzambe nde kosala ke ba ange bazala autour na bango po moyen susu basengaka bagarde corps ya nzoto ekozala te. Kotambola na garde corps en soi eza mabe te pour na problème ya sécurité kasi quelque part ezali contradictoire vu mateya ya protection divine oyo basali na nzambe bateyaka. Soki yo oteyaka biso protection divine eko yo moko okomi kobatela nzoto na bagarde corps elobaka nini kasi na batangu ya baaktivité ya minene que mosali na nzambe akozala porter à tout le monde wana nde akoki kozala na bagarde corps kasi nyonso wana ezali kaka mituna oyo bana na nzambe pe bamitunaka ebongo soki moto oyo azali koluka yo azali na ba moyen mingi te donc à respecter protocole pe akokutana na yo te po yo oza déjà élevé. Est-ce que évangile ezalaka kaka pona bato baza élevé to pe ezalaka pona mutu nyonso wana ezali mituna etunami na ngambu ya basali na nzambe oyo bakomi déjà élevé. Bible elobi que kanisa premier amour kanisa bisiko obandaki kobosana yango te. Kinshasa eleki partout. Merci Mingna Botabino Bozaki et Bele Kolanda Biso partout dans le monde. Merci l'équipe technique et rédactionnelle au Saki Mosaki Toko. Nasima caméra et régie et Simama Kina Timothée KMB réalisation Zaki Anatonsia Tanga la Zaki Wana. Pour na présenter les bino l'une équipe Mobimba édition au Toko Boé. Kasi toujours na coordination et grande la communication Jimou Keti Marangana Bino Tokutani très prochainement. Na souciment quoi ko servir bino d'une manière très professionnelle de tout ça et la bino mosala awa. Kasi na bossa na te ko pesa bino me veut le meilleur. Pe les sous joyeux Noël. Na mabote na bino Tokutani prochainement. Bye. Magazine, Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino